Fali azosala ici déjà et salama. Papa Emba fait ça yaya. Papa Emba leki na ba chaîne musu na planète. Fali azosala c'est salama. Et c'est salama. Papa Emba zo disque d'or na album Liberne. Fali na beti ma disons quoi éditeur. O nisi comment Mark Tezo na Wilfried. Na beta Apollo. Mais na tout nyo Apollo place au pe ba célébrité tout ya mene ya monde ya Amérique ba beta Michael Jackson na beta kuna. Ba chaîne musu su Papa Wemba aleki. Ba misemo kongwena aleki. Tocha bango na berere te musala osala ezana nu makasi. Par rapport à kolangwisa bango na ba record donc bazona nous temps à travailler mais ba record wana nyoso ya sali bino ne faut pas za fier na pour exemple génération na bino non wana eza ba complexe wana eza ba complexe ba yo tango beta masolo papa ba record aleka na ba chaîne ya mindele wana eza complexité non logique ya liboye wana ya papa we besoin complexité beta na Peter Gabriel ba sala ba tournoi wana eza complexité yo kana expliquer Vincent faut to kende bien Vincent ouais to kende bien bino faut za fier na ye photo kene bien ngai na soutenir na Fali asala musane ya bien dimami soka salelo to beta maboko mais Congo eza munene ba artiste bazé belé ba défiler na forme belé donc to koyi ko za la tête le biko avec Kester alo babula bete ba langage mususu ezali pe bento et makosa qui te dit que dans le côté za la ite la non ya société droit docteur n'est pas dit que ceux qui ba français ba pesi mutu disent que do wana comme honneur so kopo Congo to za na organisation là maintenant na bana mwana fallait kutango ya otokuta ba artiste el boso ba kosa biso nazo parler à France te net nini o papa mbasali o ba jela lelo ba salite net nini bo ba jeune basani exemple ton abandon na otango zo raté ba performance sur otanga yo zo la papa Wemba dia ça soit disque d'or émotion États-Unis te ezala to luka on internet papa ezala te ezala ye ta soit te yango yo to kota yo to la sangai ah nazu makasi mais na lingi te ke mutu mo lokola bendo asali rien na musique dans un mutu moko raté andimaka mutu te lelo aye ko sala ki flatterer pa Fali na mutema mabe na likunya lobe wanga naye bendo yo moko to beta na yo obeta na viva wana nzembo moko te lokola doléance Fali matitio na podium olobeta nzembo na yo zo beta nzembo Papa Wemba eza na sens te komi kokosila Fali makambo o Fali mutalobaki na ngai to immortaliser Papa Wemba Papa Wemba bazo tena ba question pour un champion 35 ans vivre la musique à Papa Wemba télémission tapé sanga banzembo tel te oyebi sabino polele posa bolingo lokola mbongo esilaka te atozwi ebele moto asalaki yango yeyo sheri Maria lelo nakomi masa yeba na yo newebi Papa Wemba nakoya na litoi na yeke vie soto endule folo bakenga na pesa banzembo Papa Wemba lobane na braza bendo yoko suka mabe laksa musapi yango ke alpati na zelo ba mwana yo lenkuru lakisaki musapi akosuka mabe bi krimo alpa wabo kasi yeti la voix du peuple oh c'était bien oh Vincent Chilouizi étoile de la presse la voix du peuple toujours longueur d'avance les informations partout dans le monde la voix du peuple toujours actualité na actualité la voix du peuple maman na Salut, bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre émission Tribunal. Tribunal est une émission où on a sujet d'actualité, tout ça analyse autour de la culture Nabiso. Et là, je me retrouve à Bruxelles, plus précisément à Ever. Et si on a Bino, l'artiste Bogis Bompema. Torosolana ye dossier moi belé oezo leka na kitu na sunu na tout koloba sans plus tarder nazo yamba invité nanga mokola lelo Bogis Bompema bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Vincent Toulouse. En tout cas et c'est ngolanga ezaka que to sala deux missions à Kinshasa de l'autre c'est 3 plutôt. De l'autre se retrouver na Bruxelles na Evera. Ngapé na remercier grand Dieu comme on a tous en famille boy. Mingi bakufi batiki biso na kino ya mbenga très bien to kutani lisusu awa na ebike ngano ezalaka bosekaki na libane maintenant to koma combat ya cage en tout cas déjà na profil na yo ya WhatsApp na limbisanga pona indiscrétion na ngai na moni profil na yo tie photo ya yo na mokonzi ya mboka to ito tuna ti to mona yo défendaka yo wana eza po azaka déjà mutu na yo to ezalaki ne après nengo solo la bien de sali ke mokonza luka yo boko kangata mo photo
Il y a les personnes à remercier quand on dit à mettre à taper les circonstances. Tout le monde qui bibe malamusi bisona maona et kumisama Jésus-Christ, kumisama roi des rois. Nazana kondima que nous sommes plus que vainqueurs. Oaza 4 ne soit plus fort que Oaza Mokina. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc merci à toi Vincent. Président Zali pour Nabisonyo surtout. Eza bien té na endroit où na cadre où naza kolbake président za pire vieux président za boy. C'est notre frère congolais de père et de mère. Aza président à tous les Congolais. Donc Azali président donc Azali par naza ba compagnon d'élite oyo to accompagner Tumba na o to bunda ke Tumba na awa Aza vie moko très très sympa, très humble. Président moko ya mutema munene ya compassion na ya charité. Tant na yaki na Kinshasa donc ezalaki une interdiction te ke na ko mona été. Donc ce qui a koyamba ba o mususu kutu o babundi Tumba o te. À combien à kosala ngona batu oyo ba soutenaki na ba moment eza très difficile dans un moment moko tyrannique horrible oyo akoluka ko accéder na place o akomi lelo pour intérêt na biso surtout vraiment il y a merci à toi non lobby mais na ebi que c'est Aza président ya Bogiste mais à tous les Congolais. Très bien. Mais Azali Mutoyo a soutenir rien, c'est-à-dire que vous en avez opposition te. C'est-à-dire que jusque là ozo mona plus ka makamala mazo sala. Ngai na zape na opposition. Biso to loko to na système, biso bato ba soutenir ka eto IDPS. Toza loko la partie à Nelson Mandela ya ANC. Donc ils a parti oyo ba omo ba na pouvoir, ba omo pe baza na opposition. Ce qui m'a bé ba côté lema. To mona ki Taboumbe qui na mandat na a se comporter bien te parti et Téléméli a démissionné. Tout le monde a été Jacob, je crois, Zuma. Il n'est pas se comporter bien te parti et Téléméli. C'est la même chose. Nenge tozali donc tozana toza lisu ya mokonzi. Babiloko mswe ko ikoza na kidiba. Bato tout balinga sala ba excès des ailes. Bato tout balinga ba bossa na idéologie à le peuple d'abord. Biso tozana pona ko rappeler mokonzi, pona ko rappeler bango, pona ko landela bango, pona bien-être ya peuple congolais. Ozamta IDPS te? Ngana zali IDPS par alliance mena Tshisekediste parce que Tshisekediste c'est un état d'esprit. Okoza na IDPS okolongwa mais Tshisekediste okolongwa te. Mais moi nous ngezo le kana parti d'abord mikolo yo tozomo biso balingi lisusu secrétaire général te côté mususu alongwa balingi te mususu balingi moi mbutu wana parce que c'est ça parti au pouvoir mais pour une première tout le monde a parti au pouvoir bazako potana na miso batino so personnellement pona yo ozana nga monini ngala na nga balingi kabuya lisuba musu balingi kabuya te musu balingi et tout ça mais ngai siko na ndenge ya logique na bato ba Hollanda IDPS quand même eza gêne te IDPS ya li parti eza na ba texte papa Etienne Tshisekedi qui docteur premier docteur en droit en mboka na biso do baza batu o basala ba manifeste en sele baza batu ya mibeko ya loi ya texte eza parti o tezo fana ni to ana zamba to ana jungle limite ezate non IDPS eza na ba limite est-ce que ba texte na biso e prévoya ki ba président ayi to ba secrétaire to président aya koki ko nommer nani mutu mususu non e prévoya ki makambo wana te mais même ba texte o eza na Bible ba misusu ba tia yango ezalaki pona fitir mususu ezalaki pona batu ya tamoko exemple so balobi ke Jida texaki Jésus ya yoni to yangani on comprend ba texte mususu ba otia yango nde to mona ba osala ba réforme ya ba loi to sala ki loi o par rapport que population ezalaki ebele to population ezalaki mukie sikoyo kwa to komi batu ebele to moni ke ba dérapage komi il faut to renforcer loi pona ko sécuriser ko identifier ko limiter mutu na mutu na ndenge na ye. On comprend donner ti kabuya na question tout na ki asali na IDPS ba dérapage ezali ebele ba komi ko mais nini par exemple mais yo gérer parti soko otali structure ya ndako au papa Etienne atikela biso parti au pouvoir siège eza développé ni l'autre côté so tali ba siège IDPS ali parti à 38 ans 39 ans d'élite so tali na ba province ba parti na ndenge ezali par rapport aux ba député ba futara ba mbongo ba texte ba carte ba mbongo ne kendaka wapi et ça les côté yango lo monique toza na tout intérêt ya ko réfléchir na manière wana et puis lelo par exemple to comme na parti moko batu ba kansa na babiloko moko ke batu ba kansa babiloko moko
oyo babolimbisi ke o IDPS bato bazosenga lelo misala na IDPS batanga te. Oh, lelo nde IDPS ekomi parti ya kosenga bato ba diplôme, ba master, ba licence, ba gradué. Est-ce que la loi ezalaki avant ça la marche, il faut olaki sa licence, toi avant ta prison, toi avant siéger à la calciner. Mais quand même ba analphabète ité ba kamamboka, il faut quand même autant dans un niveau intellectuel. Non, na lobby bongo na cadre que totika ba esquisse ba prétexte wana. Présence sur IDPS te a pesi charge na bino. Bolia bino mubuleza parce que bozo lia bino moko. Soki loke ya muke monani boka bola muke. Au comportement monaka mutumo ake chasse abomi nzokuye moko. Mabengisi village mobimba. Masasi wana za village mobimba te. Munduki wana za village mobimba te. Mais mutu faza moi eteni. On comprend. Alors soki bozo lia na baninga ba problème oyo zalate. Batali yo kabuya nengo zalaki. Nengo komi mafuta baninga mususu o bakota ba prison keyo baninga mususu o bakufisa bandeko bakufa na parti keyo yo za kaka yo danger arrogance ko finga batu ko traiter baluba yo ga place afinga yimutu oui non abenga banani ba tribu luba bandeko so ba luba o bazana na Katanga abenga bango ba immigré ezalaka te. Vincent ezalaka te. Congolais nyonso toza libre afana na etandi nyonso tu ya république. So fana na province Songolo ke ko fana na province Songolo eza mboka na yo tokoli bongo. Toyebi makambo te ko ezali epa ya bangala. À quel moment vous sentir que azali mutu moko parce que to fandi di kumba mo bolamuki na tongo moko bebino batutu basiliki à quel moment parce que bango zolo basoka lo bango depuis kala bozaga pourquoi posiko botele non oyebite tam susolandela ngote ba mama IDPS balakela ki mabe o eza ba mauvais sort résuie balakela ki mabe eza ke bat banada ko mirmi ezala ki makasi ta ekoki et puis toza parti à démocratie soko so sali au moni ke makele les années mindelo asala ko démissionner. Otikeli batu mususu yo kam toza na monopole te ya ko gérer parti bien yo ka te muto tanga na parti yo ka te muto sala abnégation parti ezali parti de masse eli plateforme ya congolais nyonso soki kabuya ozali te batu mususu ba ko gérer on comprend oki bien que le peuple d'abord Etienne Tshisekedi d'abord te Félix Tshisekedi d'abord te mais le peuple d'abord toza ebele IDPS ezana ba cellule partout na planète. Bakozo bat mususu ya poto ba diriger to bato wa province mususu ba diriger ce n'est pas que yo kabuya donc ba sali et puis aza ko monnayer ko tekisa ba poste ya bato IDPS ba poste belé ba tie bato na bango bandeko na bango oyo babunda te parce que utilité ya bato ba kufa na ba siège ba tumba bango utilité ya bato ba kota ba prison utilité ya bato ba zo masasi ba koma ba aveugle ba bukana ba makono wa marche utilité ya lit na bango ezani soyons réalistes. Soyons réalistes. Non, ezali Cameroun ba okabola gâteau na IDPS. Mais yaya. Mais siko y a pouvoir mon côté dans monde. Mais siko sans gâteau. Mais siko to okabola na IDPS to bino bo cibler population congolaise union soit CP là. Non, parce que problème oyo tozolo be yali problème moko sélective. Yali problème moya parti. Mais l'objectif national yali parti à progrès social, ko lité pour na intérêt en mboka. Ezana liboso intérêt à parti te. Est-ce que bandeko mususu pe ya libana ba lobby boy. Pourquoi pas, ça dit souci au besoin pour la moutonnion soit se retrouver dans l'IDPS. Pourquoi pas pour le peuple congolais en général parce que le peuple congolais a souffert par rapport à ce slogan le peuple d'abord. On lobby bien mais non, ce lobby c'est archi faux. Ça veut dire présence au salaire fort et belé, le gouvernement salaire fort et belé, mais les boules les amakasi. Tokutaki 18 ans à Kabila vide et l'homme salamité. Tokuti 32 ans à Mobutu vide et l'homme salamité. Bino pe ba lobara ne bino bo loba boye barango. Problème est bino pe ba lobaba kutaki pe 10 ans la bino pe vide. Donc c'est-à-dire besoin ni maté o existait non, il faut que le baba boye. Balobara mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Parce que ton matato qui t'a mis sur ba congolais kufité mato ya ba congolais. Parce que le peuple congolais ba de l'autre monde le peuple congolais ba regretter loba muto to benga ripeta mususu étranger mais tout le monde que mieux voyer. Non, on est ali refrain moko betaka banda kala. Jésus-Christ alamusi batu bakufa abikisi ba malade abikisi ba aveugle ba moni ba koka ba tamboli
mais bato ba préféré jour ya saba babimisa Barabas que Jésus o abikisaki bango o asekusi bandeko na wana li loi ya nature ingratitude eza ya makasi nzambe wa ingratitude na peuple congolais donc yo pona nous noter tout va bien donc Mokonzi Mboka non na lobi te que nyonso to eza bien parce que Mokonzi Mboka ye moko atkali kolekate aloba que tout va bien alors c'est ça cela veut nazo reconnaître que Mokonzi Mboka kuti ba défi ebele ezaka te ke ne bat balobaka ke passe eza na est na ba secteur nyonso tu na ba province nyonso tu eza na ba problème oto kutaki ke banzela eza te ba hôpitaux eza te ba université eza te armée eza te ba salaire malonga eza te misala eza te passe nyonso tu ya Congo ya 120 millions d'habitants président Félix akosala ngo ni na mandat moto na mandat mibale ba France ba Belgique to mona lelo et bandi lelo te bandi banda ba 1500 ba 1600 1700 ba 1800 donc euti quelque part ba pour ba mboka o ezala lelo mais biso bisika tozali et do senga travail na changement ya mentalité na tozala ba patriote tozala na souci ya mboka biso mo ba congolais tolingi mboka te soki ba tieyo beaucoup mestre ya commune place tel okomi kozwa bibembe kolela na terrain GD soki ba tieyo mukondi place tel mbongo ya l'état ekomi ya yo donc tozomona ba dégâts neza kosalama mais oyo ezali priorité président Félix amata akita ata lobi ndenge nini ata tokumisi ndenge nini tango tokoma na suka batutu ba otala panda ya zalaki na suka budget na biso mboka ezalaki combien asali ba hôpitaux combien asali ba école combien atiki ba bis combien salaire ya ba fonctionnaire ekomi combien armée to komi ndenge nini tokoyeba to sala bilan to sala inventaire mais lelo tokoyi ko sala beaucoup de discours na bike mboka ezana pasi mais ya kangi maboko te azako bunda muto azako déranger lelo na sommet ya mboka na Afrique c'est président Félix Tshisekedi po aboyi compromis na M23 po aboyi ko tikela ba multinationale aboyi ko tikela la communauté internationale bazo ba richesse na biso po lelo to tondi belé na poto na ba France ba Belgique partout bato batanga ki ba classe bazo obligé bala mukatongo tongo po na ko nettoyer ba bureau po na ko mataloka ba makaku me bato batanga ki ba classe ya solo voilà merci donc, beaucoup tokoki kosala yango pona mboka na biso yango tozosenga na peuple congolais bisika tout tozali biso tout sima ya président Félix Tshisekedi ye muto azo déranger exemple eti mama kone nanga na leka passage tomonaki ntango Mouzé Kabila ye ayena afdel to kantsaki ke ba Rwandais nyonso tu wana ba ba congolais ba pour intérêt na biso les mêmes aventure ça malelo ba congolais musu to ke pa ya nanga mais bazo na ba Rwandais na ba otika nanga te aza liboso na bango nanga oyaka comme marionnette comme panthère comme placebo comme que congolais mutu azo révolter contre président Félix Tshisekedi nzoka nde tozo eli susu kana même histoire et salamaki histoire et se répéter ya koyana ba Rwandais lobiso na pese exemple balongoli ba bio président Félix alongwe nanga mto comme président te tozonga lisusu na bazaria Suruberwa tozonga lisusu na ba James Kabarebe donc mutu moka zala chef d'état major na Demboka même époque ba Jésus ba Noena ne salamati ba Mutebesi ba Rola ba nani ba Laurent Kunda ba Mwanga Chouchou non tokondimango te Vincent ba na biso bazala ba umbu ya ba Rwandais aussi to vivre passi plus de est-ce que ba congolais est-ce que biso ba congolais to yebake 15 millions de morts oyo ba kufi na est ya Congo est-ce que to yebake l'équipe population ezanemo population ya Congo Brazzaville ezana to bomi ba congolais tout ya Brazzaville 15 millions d'habitants est-ce que to yebake 15 millions d'habitants ba kufa na est 15 millions de morts est-ce que to yebake l'équipe population ya Belgique pour Belgique azali na 11 millions ou 12 millions d'habitants nemo na ba Suède na ba Hongrie. Dans ce temps, tu as 12 millions en Belgique, tu as 3 millions en Hongrie, tu as 3 millions en Suède. Donc, bateau va couper l'équipe de la population de Mboka et Belé, dans le Congo RDC. Plus de 10 millions de morts. Mais Tikan. Voilà, et ça la passe, je pense que au Zolo Maramboyo, et au sein de la condition de mboka bato batelema pour makambo ezala bien bogis mo pe malimbisa na tuna question yo nderomo na bige ko déranger mais non ça pona ngoto tuna question pour na satisfaire mutu ma bana tuna yo neni ni mbongo na wera so na futango quand même. Ah, merci à toi mais makamona lobelango souté. Ah voilà. Donc eza question faut na répondre na lobelango te pona gérer na kombo ya maman nanga. Na gérer na kombo ya père nanga na ba média na lobalisu makamona te quand même Vincent Diaz a juste. Moni malédiction est avec cause. Ceux qui ont sali dans le côté, malédiction est athée. Mais ceux qui ont conscient,
yeba que malédiction est avec cause. Natika justice en Nzambe sala. Justice en Nzambe sala après 50 ans. Après 40 ans, Pharaon abomi bana nyonso tout. Abomi première né ba israélien ba koufi. Et l'équipe attend Pharaon bosani. Nzambe ekobeta après 40 ans abomi première né égyptien. Donc taba liboso, ya liboso ngulu ya liboso, meme ya liboso, ngombe ya liboso, ane ya liboso, cheval ya liboso. Neti yo soza mwana liboso, moi sino za mwana liboso, moi na bino za ya liboso. Na famille na 3 personnes ba kufi na yo kufi, moi sino kufi, moi na liboso kufi ezalaka. Nzambe ya salango. Donc cela veut dire cause nzambe za juste mais makamona pe na loba na lobango suti. Nazaki surpris tant on a talaki na télévision na ko découvrir que Nzembo ya recours oyo Pati Pacheko wa interpréta ya Nzembo guitariste autre biso so ebaki na ko découvrir que ezara Nzembo na yo na kotisi recours na jouer ya noté. Je me suis dit mais après ko yoka o papa Wemba loba pour na yo et après ko ça ba recherche ko découvrir Nzembo belé oyo to yemba na mnona biso lelo. Je me suis dit mais nenge to betara tolo na papa Lutumba comme un grand poète, il fallait normalement y avoir des fois, moi, dérange que tu as beaucoup donné côté écriture, côté chanson, mais tu son irait aux oies peut-être te logo aux élans la retour. C'est-à-dire, aux a reconnu tes toza parce que tu as une sika au te singé aux ala. Merci à trop. Vanité de vanité, vanité de vanité. Namoni balobi maintenant, on va aller accompagner notre sœur Elisabeth vers l'Éternel. On va enlever tous ces attributs de pouvoir. Donc ça veut dire, Oleba Kende Kokamata, Bakunda reine, Bakunda sœur Elisabeth, reine Salini, Atikali. Donc ça veut dire tout le monde a mokili vanité. Place tout mokili. Et vous pouvez placer yo. Il y a une journée moko ba otika yo, ba komi. J'étais comme vous, n'entrez à Gombe. Nazaraka netibino. Donc tina biloka mokili zani. Ba gloire mais quand même aux raison. Ma chérie Maria. Aux raison mais gloire eza bien. Yango moni to boya ki côté à gloire parce que gloire ezotinda batu. Lelo à cause ya gloire bat ba koti ba bonganga. Bat bazana besoin ba leka batu tout. Bat ba mibengi banzambe. Bat ba fuka meli babal. On comprend bat mususu. Si à côté ndako nganga ebita côté ndako nganga ka pona loso ya kala pona pondu ya kala parce que madesu ya sika ezate ngombe ya sika ezate ngulu ya sika ezate pona biloko ya kala yango monde to fandewa l'humilité précède la gloire l'orgueil précède la chute bato tout basala bagaba makambu bato bayeba bangoka atansu na sima omoni bato bayeba ba o baza danger azala ki danger lelo monde parler si ba Albert Einstein lelo monde parler si ba théorème de Pythagore. Donc, moi, tu as parler sur triangle dans la mathématique sans le makambuya, théorème de Pythagore. Ba Socrate, ba Platon, ba toi, on na planète. Alors, on est au fandi awa. Et là, on a mais quand même, c'est important, tu vas y rappeler que même si on reconnaît trop, mais tu vas y rappeler que aux faire partie na bateau, ba komi ba Nzembo. Oyo etikali pe na mitomba donné de raba baba Lutumba ne to rabe bande ko belé ba yeba. Vous en avez raison, ça bien yo so lobby yango kengana loba yango la longueur ne mesure pas. Yo tant que presse oyebi kende kona za na bomoi, o lobby yango tanga za vivant, lelo to na ba support rebelle ekotika la mokile yo ka journaliste moi munene Vincent Chilouze ayambaka bogis bon pe maloba azane genre batu boy. Tant sou batu susu ba yeba kité ma partir à journal lelo na message au PC ko capter pe attention à batu mususu donc muto na mona reka boy azane pour le losu to ina mboka o ezali organisé o société à droit docteur et futaka je crois to beta maso mususu lelo ko iko tambo na milieu mutu mwazo seka yo tcholao mayebi te ke eloko te na sepela nango ye eloko te na sala nango ye miango moni ke yali nzambe mais biso to ko beta tolote mais siko ngai nazo na yebi tout aux sala Nzembo kitoko to yembaka na mnona biso lelo to sepelaka nango na ba fête na ba moment tout ya ba détente mais j'étais un peu surpris na yo ki ben de son na lobi ke yo oyaka na vivre oyaka neko yoko la chant c'est-à-dire ozaka ko koma méchant oyebaka to yoko na ona vivre bon wana ezali ba n'importe quoi na ya lobaka linga komita na place oyo aza nango te ngana yako yekola chant na viva papa Wemba okuta telemisi ngana 35 ans ya viva ke bogisa pesa nga banzembo boy atkala koloba teke na yeko la chant na viva
azo bonde langa kutuke yako beta na viva oza na talent oyebo yemba papa wemba yebsanga bonga bi colonel Jagger o aza petit nanga mema na viva na kuta ya répéter ya kanga banzembo pa yeba ke ndena yoka kenenga yembaka banzembo na etango na bimisango na bakisa ta eloko te o comprendre yo siko yo lo baba biloko ba vanti bon na cadre mo to dénigrenga na sens ni na moni guitariste moko akamwisinga Desai dans un grand frère avec ba grand respect azo epana ngam na yisa ke yaka na palais tangu na ye aye na palais pa na biso tozo ye ko la banzembo ya viva et guitariste azo beta nga nazo travailler lelo ko mo le kana tevra bi aza maître na nga ya chant nga na ye biete entre temps Ramazani oza grand guitariste oza ki net arrangeur principal ya nouvelle écriture so to sala banzembo Rama un grand guitariste garçon moko mature intellectuel muto mayele ya boboto ya sympa Ramazani nazo kende na ndaku na eko répéter na chef Tosha mais à ta place mota sala interview bi ke bogisa no ye na balo lakisa ye chant muto kola pompom yake na grand respect na ye nazo kende pa na ya talali ya ki ke bogisa ye omona kamati yesa kenda ki poto avanga mais so ikaka bogisa ye bi ke te bogisa to betane na balemba na batubush asala ba gangenge aza frère aza famille au moins pompo miaka lamuki to bando travailler nazo pesa nga ba voix to atchenga ba voix na ba cassette atka kolobate kaza maître na nga ya cha anoko chelo ba voix po yekola koyemba to po okbeta okanga banzembo viva voilà on comprend po okanga banzembo viva moi ti banzembo mususali ozo yo kango me ba voix mususu soza ma yele te na chant okoza pe na difficulté mais yele lokola yeba ki ba voix nga so na ya kamati azo chela nga ba voix ki so yemba première na ngo yango li batenor na yebi mais otelanga ba première mususu ya kati alinga sko so na travail so na répétition nzembo ni oyebi oyo na yembi mo na to donc pas trop besoin qui peut formation à chant to lo ba pe bon eza formation à chanter formation à chant ali ni to mona mutu mo ba ça on a voix bien mais ba former ba la gisaye formation à chant ali ti oyebi note te o comprendre de sozo yembo za libanda ya note oyebi note te oyebi demi tonte nga biloko tu wana na yebi ngai pe na na bat mususu ba yaki na ba orchestre psa to beta nga pe na opesa bango ba voix o comprendre mais na kolo ba te ke muto ayemba kaloka na pesi evo na ko mettre na chant professeur Gilles Kibes to bana ko yemba na ibandaka na wenge metan na yaki pe na wenge to ayine nzela moko metan na koti wenge ya bana pesa nga pe ba voix lo ba te ka mettre na nga chant po iba capacité na nga eza ba langage moko ya naki ko comprendre que mutema mabeza na kati ya makambo wana na mabe ya nani na comprendre que bendo azo influencer ba Desai o comprendre parce que bendo yo moko to beta na yo obeta na viva wana nzembo moko te lokola doléance jamais ba kozwa nzembo na o bendo ba tie yango lelo na Congo ba tie doléance ba poni nzembo na yo bendo ba tiki doléance jamais ba kozwa nzembo na yo bendo ba tie na ba tie légie ba poni nzembo no ba longole légie na yo kika bokomi bino to naza compositeur na komaka mais na viva to bebino ba compositeur tête nzembo ni nango ya bendo public ba congolais tout ba yebi à part ko finga ka ba veredi a misi ba vestino ko bude bango nzembo ni na yebi te yo nzembo no nini ba yebi falia matitio na podium olobeta nzembo na yo yo zo beta nzembo papa wemba eza na sens te komi ko kosira fali makambo o fali mutalobaki na ngai to immortaliser papa wemba oh papa mba bazo tiena ba question pour un champion papa mba ba Manu Dibango bazo ba kevone za lokole élastique papa mba bazo kumise partout akufi 257 chaînes ya monde balobi makambo na ye 57 radio et parler syrien na salamate za star alboso takufi na Afrique yo publicité nini yo ko immortaliser papa mba yo bogisto yo bendo papa musalo papa mba sale ndi mama mokili mobile te mais ko kanisa c'est important parce que le papa mba kufa et ce qui date il y a lieu que comme plus intime mais ba dobela resu boité événement le roi a fallu à munene bongo so ba immortaliser so ba yeminze ma papa mba aussi quelque chose de bien non tete non la bien tant yo za musicien biso tout e ma banze ma papa mba na za tant suko ma morceau ma papa mba mais tant komi place wana on va mettre chaque jour ko sa te banzembo ya bato il faut la qui s'accousa artiste beta nzembo. Donc on a eu fallait manzembo na ye poete ete kayo bat ba ye ba yo nzembo ya yo. Donc papa m'a déjà ça sali papa mais ça sali faut mise en charge ya. Ata mwana na za koka aza aveugle aza mtalibo ma faut présenter a outi na yo. Yo ya te beta nzembo papa mba yo ta papa wemba te. Papa mba ça sala yo remplacer place papa wemba te. Muna mtao sala oya ye.
On comprend. Et en plus, bateau ba kosa un nzembo pour na peso exemple. Papa mba oza la place mo ayebo ba senge beta nzembo abete a just été. Ya papa taboulé. Parce que là déjà papa wemba. Mutu azo kota doute na ye azate. Mais yo bendo oza na nzembo te. Wana nzembo te beta na ba. Bendo bana ba abana créer musique na nzembo te yo bato ba yebi. Yebsanga yo za congolais pe congolais. To nzembo moko yanga, to mapenzo mo bendo yo yebi. Biso mbele to fandi boy. D'ailleurs, maintenant, balanze ma bendo yo yebi, ngape to chanze monanga moko pe yeba. Parce que tant yo zo bali jo coin pa to binze moné ceci cela. Tant yo zo bastino to binze monae mejengo i Romeo Juliette. Tant yo zo ba kutu veredi a misi bossa na banzembo ndoki. Tant yo zo ba Luciana de Mingongo, lela na komi victime na époque oyo. Julia soki ya pembe. Voilà, yo moko parce que ya bendo sko nzemoni. Wana ze biso la ngala ko yemba te. Oh, na lobi to ko yemba. Na yebi ka depona. Batu ba yebi te bonga Luciano yembi de Michel Luciano. Te ya Luciano bon. Non te Vincent Boza presse. Bon ba ka vérité. Bendo petit musicien. Oya fanda to beta masolo ba bogisi bon paiement. 35 ans vivre la musique à papa emba télémission taper sanga banzembo tel. Ne yebi papa emba na koya na litoi na yeke vie. Soto endu le folo ba kinga na pesa banzembo. Mais nzembo bendo embanga na album ka wana ya oya ya recours wana nzembo na pe betaka ezoki mangane na mutu. Ah ya ebeta so kolekani doléance. Tant so beta ponga na za en plateau ebeta koleka doléance. Kasi yebsa so ebeta koleka doléance. Pour lelo ka to kamata ka na émission cha nzembo bendo nzembo bogis. To ta bat basa la vote. So bat wa pona nzembo ne ke doléance. To ti ko kosa bat. C'était un type très jaloux. Azola na viva. Bogis, otike la Pacheco. Alo baka rekunze monenga bi moi ça me concerne pas. Papa Lutumba Simara zo banze mona pesi papa apesi VPP kala yemba. Madilu et sala ka bango danger. Est-ce que on nga folo comme tema passeport Pacheco ponze monga na pesa ki design na pesa Pacheco te. Est-ce qu'on nga ko molande yeso azo kalikunya. Parce que comme ça papa m'a présenté au numéro 1 Bendo Son public réclamé qu'on a parti Pacheco. On comprend. Donc, toti koko sa ba congolais type jaloux. Mutema mabe. Papa emba lobane na braza bendo yoko suka mabe laksa musapi. Mukola changa na joka kabengel ba porte parole ya viva. Na réunion ala ki se yoko suka mabe makamba lobane mona loba awate pona respect à papa. Nini le kaki po papa comme na niveau ibisa que kasi papa emba laksa ke musapi ke na yebi songo na coulisse. Papa emba isa laksa ke musapi bine ke yoko suka mabe. Yango ke al parti na zolo ba mwana yo lenkura la kisaki musapi akosuka mabe krimo al pa bo kasi yeti type jaloux tana ni ya manka ba velo ko ba veredi a miss musala redi a miss asa na vivre bendo asa sala ta poussière na to bendo tika ko sala ngona carrière na musala banzembo veredi a yemba utanga ina ya wana mokili bendo asa nzembo ndengwana mama mokilendi manga ite pona ninenga bendo azana nzembo ndengwana oh deko nani ayambelanga likambo monene mawaya desie apala deneste mura uba falabra kaprika miko azana nzembo ndengwana nakozela yo na maboko ya kofungwana nakofinika yo bawalo pe biso bingengaka bendo azana banzembo ndengwana bailo kanto ah. Donc kaka ki danger ka pona na noile na bae chambre na bae whisky na yenga danger mais bendo juste bae ba artiste na Eve nzembo na yo nini okobeta ona obeta concert na banzembo ni ba interprétation banzembo bat voix na yo nini yemba na vunga na yemba na voix na ngamo bogisi bompema na zwa voix ona imposa yango yo siko voix na ona yemba lokola marai na yemba lokola radio ça identité ça veut dire tu es caméléon sans position. Voilà. Bogis Popema en général. Cela veut dire ba matisi yo na chance na fali na leki na yo. Ateka yo na concert nengwana. Yemba nzembo na yo. Wena mutu mudina mudia. Zomando luka yangwala. Ah bonga beta. Kalonkumenga. Ebeta wapi? Wapi? Mais nzemba bien. Ebeta wapi? Ya est-ce que tu combien de nzemba bien? Nzembo tozo mais quand même nzembo pe to yoka to nayebi ke c'est peu la nayebi ko za journaliste ozo sala mascarade ozo sala diplomatie eza diplomatie
Vincent, omoni tolinga vérité. Il faut tous à mutema malamu. Bendo tika likunya. Bazo kelanga likunya, bazo kelanga mutu likunya asa. Ko bendo yoko likunya nini? Po yo bimisi ba ozo sala ma danger ko lekaye lelo to neni na ko pa likunya. Na ko pa likunya nini to ozo ba bendo yoko la. Ya ba no landa nga na vivre na ke loba ko tika la Pacheco tanta loba recours et pour recours et bimisi Pacheco. Qu'est-ce que moi j'ai à voir dans ma camarade? Qu'est-ce que ngana o gagner combien na disque bokeno yemba ngana yemba kité enini? To yemba kina ba bendo fulangenge. Menga vocal na ngeli kai vocal na. E awa ya baki sela mikolo papa wemba. Obima suki pembe monguna longa yote o. We biango te. Et ça la succès na ko to yemba kango même nzela mona bango. Ezate ke o boete na lo ba makambu o eza na place so ba toyebi ke ya lokuta basa na commentaire à émission. So moninga bogis na sali interview. Ba mina beno ba musicien belé ba Sam Chintu. O ka zo ba na kinga sani yem taza mutalibosa bet na viva. Oh. Biso na ba jeune na ba jeune na jeune na chango na nema bete jeune to ebaki ya danger liboso na chango se manda chante. Muita kala uzola ka milikala iba. Na kosita tant que tu es manda embi bakala ebwingi ba voyage timbre moko ya mystique ya chant tu es bendo te muta ebaki azata mais manda longo ka ke poto ba embi ba disque ba be ba li pordo na ba vie beaucoup tu es bendo te na chango tu es jeune à liboso oyo abimi na kini que grand chanteur petit na yo ki na timbre ya de baba o c'est manda chante papa mbalobi na ebongo na yo ki na timbre ya de baba camarade non na chant. Donc, andimaka mutu te lelo aye kosala ki flatterait pa fali na mutema mabe na likunya lobe wanga nae. C'était faux mutu. Ça veut dire ngai ba master tout to betina ba na orchestre na ba tebele ba Sam Chintu na na ba Gejo ba Modoga Barambo ba da ebele ba Burompela ba professeur Gilles Kibens ba Chaingenge ba Rio tous ebele ba Shelamputu ba Lacoste, ba Choula, tout est bête sur la master, tout bête ba génération moko. Non, on a les quatre na minimiser travail à tout le monde. Tant que yo ça l'interview ba tunyo ko tu comme Bogis, te to so ba tunyo ko Bogis azali frère nanga, to Bogis a petit frère nanga, pas un grand frère na âge. Mais faut yo quand tingana na Bogis mais na éviter to bête na orchestre que mutu tel soit na studio a imba na difficile. Na éviter to bête na orchestre mutu tel a goza na lakin. Est-ce que rôle nanga na sa publicité na ya mabe? Pour na dénigrer, pour na zoani. O sa l'émission na obendo batunyo tam sous combo ya Bogis to batunyo to koti combat Bogis en tant que qui pourquoi en détail yo na Bogis yango yo grand chanteur yo professeur ya chant ozata na nzembo moko to kongola tika nango malgré tout que papa mba tiaki yo poa na ndenge tout papa mba simbisaki yo mapata selon ye mais plein nzambe ezalaki yo te pour le soir matel mi ça va déguerrir à danger na vie botem ça deux personnes. Na 3 personnes animation Al Patino na chant Ben enani Pompo Miyake na Pacheco Pompo emanze mo agency et Simba Pacheco emba recours et Simba bossa la siko final total na leki Bendo ba tient na liste ya libungu tulu ya tijingu ya ba l'échec ala droit lo batin vraiment. Voilà, Bendo, comment Bendo, comme asali soni, fali amatisi yo, yemba nzembo no kone manzembo papa yemba koma. Yo koyo kanzembo no soni te nzembo ya yo moko yo kango soni neni. Na kata sali wana place. Mais moi je dirais que peut-être et cause à la peu bon parce que hier bazan nzembo ba yemba pe na fali, ba ko repero yemba ba mi balé mais ce qu'il fallait préférer. Ba yebi nzembo ngwa. Bazan nzembo yemba ba mi balé. Mais ba na yebi yango, ebeta. Et ata mort na yebi yango. Nzembo ba yemba na fali na disque Bendo, na yebi yango. Vincent toko sa ba congolais te. Vincent, nga na artiste et musicien. Na yebi ko apprécier na lito na mo komi nzembo. Na yebi banzembo danger, banzembo mususu kuso yebi te na yo kango ka première fois disque bimi na weekend nzembo na yebisi Zifio nzembo ezala danger. À présent JB nzembo ezala danger. Kanisa biso to na poto na Ivry. Tu as qui le 19 mars. Tu as le 19 mars na Kinshasa, tu as le 20 mars. Il y en a 9 na Paris. Tu as na station tram à Libération à Bobigny, na bureau C de TAF. Et pas avec Nangaro Bambala. Keba na Broussou. Viens beaucoup là, qu'on a toqué na studio. Na biso tout à Meminga na studio.
ya oyoka banzembo ka baloleno nga papa yemba sali nga boye ka papa yemba tombole nga boye nga papa yemba loba boye yaya na nyonso tu papa yemba salaki mpona yo nzembo nino tikeli bacongolais yo anokomi tata mokolo nayebi te ye mpe beno fotolo bamieux vaut la fin d'une chose son commencement toto tia na liste bawendo donc akoresi na suka. Bogis Mopema, voilà, Bogis Mopema étant que musicien, étant que artiste, aux la lecture à ma casse que ça là, personnellement, c'est vrai que au montant pour les moi je donne plus de la considération parce que les accords dans l'ensemble, les lots autour de la polémique, mon retour les canaux niveau à l'émission. Moi comparaison mais comme ça là entre Fally Ipupa na ba légende na biso ya kala. Ba légende ya kala c'est-à-dire si ça va succès avant Fally ou et comme moi comparaison moi total c'est que Fally a sali jusque là la carrière na yé ba leka kala na nous atteindre donc c'est-à-dire Fally a sali ba sali et puis a dépasser bango par rapport à la réalisation de ça là lelo. Et botagi moi polémique mo ba neronso alobi totika comparaison ba so alobi te il faut toujours comparer parce que les records sont faits pour les battre. Personnellement pour na yo polémique wana au talent on a lisoni avant na ya côté na yo na ngai na ko suki sanang et ti yo no fandi ata ba Hollande biso est-ce que batu kutu ba yebi na Congo ke bendo ba yemanze o mona Fally te ba yebi bo yo yembela biso yembela son morceau moko ya ngala chanter mais toi chanter te mais mime ta mélodie mime ta bat yoka te na yebi nzembo mais na zala peut-être ya okanga bato belé bana ndako baza osepela te nous réagir ba mona cause wa parti pris te non so parti pris mais non mais ça mais na yebi nzembo mais na yebi na de balata fala lata de bardin moko ya lata costume moko noir ya wana za image ya clip na zala la mutu mais nzembo yebi te clip ya makamususu nzembo aussi ya makamususu yango moni to sakana te au lieu de quoi osala ba makelele chaque jour bendo mikitisa nzamba tombola otika lolendo salelo omote na musique ya Congo na ba jeune bende ba beti musique yo zakaka bayebi yo pona loba kaka makelele tono vide sa makelele na banzela wanga na sala boy papa yemba loba kinga boy papa te aweza makambo ya papa wemba te eza place a subasmeza la musala musala mute kotela yo musala mute memone comme si musala sala ba rochero taboulé sala ba présent JB ba papa wemba musala sali ba veredi ba ve karma pa musala sali bandeko tuba Lopé follow ba sali ba Fally ba Ferré musala sali Fally Ipupa bravo musala sali Ferré héritier donc Fabrigas tout le monde ngala likunya na mutute bi caractère na nazala jaloux na mutute dans na linga kutuma mofina bandinga te très bien parce que tamusu bango ba sali ngana salité tano alo bango ba oseka ngala bandako ya so za niveau na linga ngot na ngoza likunya te na ndima mututu mais na lingi te ke mutu mo lokola bendo sali rien na musique gaza mutu moko raté aya neta manqué Redi Amisi biso toza ba complice toza neti ke yazo manqué vient na biso Redi Amisi grand musicien waza modèle exemple biso toza ba complice to kuma ba traître yango faut ko recadrer anti-valeur wana ya bendo donc ko pesa etanter sa expliquer makamke nga papa e m'accepter maloba ya papa wemba te mte komisi batu danger musala na yo écoute na maloba ya papa wemba papa yemba tchaki maloba, tchaki énergie, tchaki amour, volonté, compassion, tout pour na tombola yo bendo. Mais retourne en Azuni. Azuni est l'autre côté parce que salarié. Papa yemba dala très déçu. Très déçu. Papa yemba tchek coup de pouce. Abominzo te la koufi. Aïe pecho fabima. Mais vieux beaucoup la lembi. Nzembo ezate. Voilà, question la tuni par rapport à moi polémique les gars qui dans Kambaba génération par rapport à la réalisation donc Nagi Joka et puis donc Manix tout ça. Donc ngai ba Paul Mukelenge ngai ba polémique nyo surtout na zala ba raisonnement nanga. Bravo ba artiste et tout ba obeta lelo. Ba fali ba osala misala ya makasi. Oyo ndimami partout. Batu to matato kitamuna mtazana ndenga zo monela ba makambo wana. Ngana zo soutenir bango mingi na voix ya mama banzembo. Côté ngana zalaka. Côté ya banzembo na soutenir parce que ti siko na moni jeune moko te nzembo na eleki Mario. Parce que donc Mario za lokola nzembo oyo par exemple et pekisa mi jeune garçon azo mwasi ya mukolo. Banda e bimane époque wana ya Zaire.
ti lelo jeune mon côté atanga monze monanga o eleki Mario donc ba contenu parce que pour musicien on a un point de vue yo oui pour musicien tika la seko na seko za contenu parce que même ba Michael Jackson même ba Stevie Wonder même Elton John même ba Julio Ecclesiastes eloke soutenir bango banzembo ba record ba disque d'or ba disque de platine tout wana tika la ndako mais na bare comme un challenge mususu au mona ti lelo toza so tokena ba fête tozo mona banzembo ya ba vieille akala mami wa pibia o santi ke banzembo wana leki banzembo amembili ya belle na yo kinzambe motindo ya passe oyebi mamna oloba do banzembo wana leki mais banzembo na biso lelo zo beta 6 mois inane lali bondi mateka nzembo sera ki succès boy mais banzembo ba via kalezo mené par rapport ya contenu ya texte ya introduction ya développement ya conclusion donc lelo son alina booster ba jeune parce que tant aux a succès ba place ebelo ko lobeta ba ko pété ba nzembo yo ba mission pe ba osala succès lelo pardon o lo balanga pété ba mission ba osala succès lelo ba nzembo na bango pe zo le 14 pe na ba mission oyo ba osala succès lelo o ba nzembo na bango pe ebimaki tamsu na 2006 ti lelo bat bayoka ngo kaka mais yango na lobby na yo ti lelo sala ka succès sera che micro bat bayemba ngo yango na lobby excuse mais siko ils ont compté à 2006, il y a 2006, le 2024. Mais tu as doléance. Tu as doléance, c'est même en 2003. Mais il faut que tu comme on est dans 40 ans. Tant que tu as la Fifi. Na leli mingi obandeko Fifi le mbisa kanda isama en 1970. Dans le loco qu'on a 54 ans. Vous avez imaginé? Dans le loco qu'on a 54 ans, mais tu le betaka. Il faut to yeb non est-ce que na nienzembo ya mutute. Naza ko encourager honnête nzembo par exemple reto version ya JB Mpiana ya album na liboso ezalaki fait de l'amour so talipe no ba album banona 6 lelo peso beti mwana 96 lelo za petit lelo ba bongo ebale ya Zaire masu ekonana lo seba ebeti obeza mbula nini oyinzembo kwa mabele nzembo eza ba mbula nini banzembo kwa ba maze banzembo lokwa neti kisasa mobima na lingi kosilisa na koyebisa banzembo wana angana leli bolingo lokola mona ye banzembo wana banzembo lokwa neti ba na sali nini pona koma mopaya na motema na yo ya banzembo ya kala donc total contenu pona ngai ba nangalo baneti succès ali périodique ali saisonnier on comprend tango ça la succès ba place belé ko beta ba concert ba tu ba rendre distance tête alors quand to lingi moi simo makasi au rendre quantité ka utimboka afana na banlieue 1 million mo reculer loko lingi au sala be fort okutane chaque jour mais ce qui bolingo ane sili to boza suto que sous endroit na et loko la succès ezali na période mo sur zone dimela o makambu tout au sala ko simba mais ce qui succès sili bokomi ko rendre compte est-ce que nzembo ezala ki bien parce que tant muto za succès loko est aveuglé batutu c'est là ba raisonnement nanga. Mais le côté on a ce exemple. Est-ce que quand tous les banzembo ba vieille akala, ils surtout quand ils ont ça succès. Parce que dans le baka que tous les ba vieille akala bazala qui meilleur que ba fali ba faire ba hériter ba meilleur té non. Nzambe aza tanyoso. Nzambe aza batnyoso to le baka que lukezo, lukunku baoka kabongo Vincent Toulouse. Réalité changée. Mais le côté la mutuali nini travail. Nandimite même so ba sekuisi bato akala o ba beta balo ba mona ba mesite so ba tal ba sekuisi ba bitra ba ski ya messi o ba ke messi a fouter nandimite so ba sekuisi grand calais akol ba ke fali faire hériter Fabregas Robino bango tune baza se ba fouter non on comprend mais contenu et kosunga bango non yo posa no ezali bato ba messi ba vendre la mingi ba champ parce que succès dans les périodes succès ko iko do saliango tam so salango 50 ans na succès. Tant que ça, on a 15 ans. Tant que sur 10 ans. Au moins en États-Unis, moi, j'ai période, moi 6 ans, moi 7 ans, mais là, je suis remplacé. Mais quand même, on doit reconnaître que tant qu'il fallait à professionnaliser un peu Moussala Naye, tant que l'idéologie, la musique, la musique congolaise, ça les la makamu. Quand même, on peut accepter que lui là, essayé un peu de mettre un peu trop du sérieux. Non, Nana s'est focalisé na Wanate. Fallait ça ici déjà et salama. Papa m'a fait ça yaya.
Papa Wemba leki na ba chaîne musu na planète. Fali azo sala c'est salama. Et c'est salama. Papa Wemba zo disque d'or na album Liberne. Fali na beti Madison Square d'État. O binisi comment Mark Tezo na Wilfried. Ma beta Apollo. Mais na tout Apollo place au pe ba célébrité tout ya mene ya monde ya Amérique ba beta Michael Jackson na beta kuna. Ba chaîne musu su Papa Wemba aleki. Ba misemo Congolais na l'équipe. Ba chaîne musu c'est l'équipe. Chaîne ezaka ko kale kaka. Chaîne ezaka bezaka ndeko le la voix du peuple. Mais ba ba tchaka ba niveau en colo. Teza bongote. Na explique le mot. Maître Gims a sali 17 ans. A sali 19 ans pour le Canada Taratata. Ya Nagui eza na France. Ba tutu baza baloba ba champion na Congo ya danger ba le karatin. Parce que pas Nagui so le ko expliquer que nanze monanga bogisi doléance. Oyo ko lobela doléance. Ba do makambo to ito sala na muté. Il y a photo tika na ba papa musique biso to kanisa ke so beti na France yango musique ba papa ba beta musique côté secteur anglophone beta partout avec asali 54 ans asali 54 états il y a États-Unis avec Peter Gabriel beta partout papa Michael Jackson na na Congo batunier malgré bruiteur na Congo musicien congolais ni yebi Papa Wemba donc cela veut dire musique exacte to la to beta ki na France to beta ki na salle ba salle mususu que to France exista ki te efungwami kalate mengai naza na respect na bango bazo sala musala bien oyo ndimami to tcha bango na berere te musala osala ezana nu makasi par rapport ya kolangwisa bango na ba record donc bazo na nu ta ya ko travailler mais siko to nima bango moment ni le ba kufa. Par exemple, Moutloroy, tu as exemple, il a fait 18 ans en carrière, il part de succès en succès. Tu sais, là, il faut pas d'autres nimaïs, tout le temps, tu se focaliser. Et c'est-à-dire, à Sali Marambo, déjà, c'est-à-dire, personnellement, pour la bino génération, il fallait que la plus fière parce que na bino tout, viva, wenge, mais moninga la bino moko yo, abattre ba record ya ba kulutu, basala. Aye asali au délai ba kulutu a même le biso disque d'or oyo par exemple qui Kester mené à Koufela on a souci que disque d'or sur le côté na rumba ça dit ba record wana nyoso ya sali bino ne faut pas avoir fier na par exemple génération na bino non wana za ba complexe wana za ba complexe ba yo tango beta masolo papa ba record à l'égal ba chaîne ya mindele wana za complexité non logique ya liboye wana ya papa même besoin complexité beta na Peter Gabriel ba sala ba tournoi wana za complexité yo kana expliquer Vincent photo qui est bien Vincent. Ouais, toi qui est bien. Toi qui est bien. Il faut vous en faire na yé. Photo qui est bien. Ngai na soutenir Rafali. Asala musane ya bien dimami. Soka sale loto beta maboko mais Congo eza munene ba artiste bazé belé ba défiler na forme belé. Donc to koyi ko za la tête le biko avec Kester alo babona bete. Ba langage mususu ezali pe ben Et ma cosa qui te dit que dans le côté za la ite la non ya société droit docteur. Ne pas dire que ceux qui ba français ba pesi mutu disent que do wana komi honneur so kopo Congo to za na organisation na maintenant na bana mwana fallait kutango. Ya otokuta ba artiste el boso ba cosa biso. Nazo parler à France té. Non parler un Nigérien bana société droit docteur pana bango soka zui disque d'or. Azomona ke France pesi danger. C'est ça le problème et pas la mission en Angleterre tant ba Nigeria ba zo disque d'or bon Angleterre ba lobela tout temps spécialisé na chroniqueur na landela mais c'est bon mais ngai za côté na ngo pena tango azu disque d'or en Angleterre mais on les a problème États-Unis azu mais ba ko to baté parce que ba pays anglophone c'est ba emba kana anglais ba ça pe ba fitting na ba américain mususu ba influence déjà la langue ezali très bien ngai naza contre logique on a tenu ba ça la mais tous la focaliser te que moni boyete boulot ça les en belé il pas on peut passer les belé ne ba papa me passer les belé ne ba papa me folongola ke na makambo yo folongola ke ya ko tchake na makambo te makambo sali ba basali yango te neti nini asali belé ya minene neti nini papa mba limbisaka bato bako tende na bude papa Wemba neti nini o papa mba sali o ba jela lelo basali te neti nini bo ba jeune basali exemple ton abandé na otango zo raté bozu ba performance sur son otango yo zo na papa Wemba dia ça soit disque d'or émotion aux États-Unis te za to luka on internet papa ça te za ye ta soit te tala yango yo to kota te yo to like sangai ah on a vu makasi ya ko baba kama tout le monde makasi te to ça ta papa maza disque d'or ya émotion te so que te pas like ça bisongo premier disque d'or to yeux za certifié que pena na structure ils ont reconnu mais bravo ça c'est pas mauvais ça bravo ça fierté musique congolaise voilà donc lo baké oh papa mbasala ba misem so basala wote wana nenga la boyango aza star munene na boya papa mbate papa Wemba a beti na Madison Square et ça sala landanga bien
Papa aime basala ba tourner à minene. Papa aime beti partout na planète. Asali makambo ya danger Congo na salite. Ah. Bogis Bopema. Ouais, tu focaliser Kawate. Et ça net ba musuba on sait que Bogis ça contre Fali to se focaliser. Tu mets dans le solo ya festigola pour une première parce que to mesala mimi mona ba ndona biso to komi na mwa mo ba gendaka na Bidja, ba beta festival ya ndona biso ay manze ma première gaou comme kiminga muke. Muta manze ma première gaou comme na sunani. Magic System. Comment ya nani? Ya ce Selfo, ce gars. Salfo. À Salfo, ba kendaka kuna, ko beta, tout le monde a pris ba misère, ba kendaka mais pour une première et surtout musiciens pas après la génération na bino a organisé maman na festival na mbo na biso festival là tout le monde ba musicien ba route par-ci par là on peut to yebi. Personnellement pour le ça que nous les sango. Ils allaient bien, ils ont ma bête il a bien. Ils a bien. Ils a il ma bête ils a bien. Polémique moto sala mawana ningi wera so na obeta wana ba biso alobi ote wera par rapport à Zagi président Ferré à obeta place à bongo susu ba ote za la raté wera ko obeta wana te diminuer yo rolo banini pona ngo banda lelo comme conseil comme yo frère nanga na lo bango lo akuzu so moto ça l'émission ko tuna nga mama wera ti lo nga makambo wana Bogis Bopema mais au hasard eza to beta masolo ya wera particulier te parce que nous en général on a raison mais point de vue nanga naza mieux placé yango na yo la wera pina tete na boy na sens que ba point de vue nanga ezala bien te na so ma bete faire ça naza mutu fo mais Europe ça peut point de vue na yo te parce que point de vue nanga ko solo ba dikamo ya Sankara wa tani aya saka olobaki olibanda la caméra limbisa pardon Vincent donc on a dit que point de vue nangai nde nazabu na makambo wana bi olongola pona to boma. Mais en général comment vous avez trouvé évolution à musique na biso depuis que musique est zongi de manière officielle à niveau ya ils a très bien ils a très bien sauté ko se comporter ndenge moko te mais ils a très bien parce que ezala kité banga ba boma musique na makasi. Bravo na ba fali ba faire ba utu ko beta mikolo na on peut Rita au beta Fabrice pas au beta courage quoi voilà donc ils doivent matoza ko booster courage donc makambo na zolo ba eza makambo ko important donc courage d'abord sinon elo rara ba tu ba retenir mingi eza que mutu mo suta le kana télévision lo ba ko l'action chant na vivre la musique ah bon ngai wana tiko ngana beta na su bandule wana te quand même ici na lobby je crois la dernière fois na côte mais conseil ni Europe ça c'est Bendo Son par rapport au pays ya ninga do sela maramna ni romoni ninga kene rolo banini en résumé bon nazana conseil au pays ça a été parce que na ebi que azana conscience du mal aza muto a comprendre makamu conscience du mal donc on va bien azana conscience du mal donc azo comprendre été donc makambo bela o me mango na ndenge na ye neti mutu na set makolikolo c'est inutile ya ko se placer na ba kombo moko boy kombo mo na se placer boy na boy donc ba kombo mususu donc ezalaka musu peza ya libabe o meta su fali pour par la merveille donc merveille pas aussi ba merveille na carrière na ye poni na makambo so a comprendre ki ba déontologie ba posologie mususu donc ye na doit passer conseil parce que mona mo iliboso nanga aza na ma façon moko azo ça il avec arrogance nabi ke bato ndengo tu nza manyataka bango na esprit mo ya koboya bato basali danger avant yo même ata so yo komi ko sala danger ke bango l'humilité précède la gloire tout monde Michael azo douma na succès alors bakaka je vous aime tous yeba ko reconnaître bato basala kinzela parce que mokili ezali ya nzambe donc lelo so lui ba représenter ba soda moko a représenter Viva na limite ba ozwa bendo ba ozwaye na nzembo nini comprendre est-ce qu'on a des fois tenté est-ce qu'on comment a-t-il lelo bon ceux qui naza na trace na ko koma so na trace on a banzembo na parler pona parce que ba otala biso moi je le dis tout aux amuto fa ba lukara bon c'est donc banzembo na yo tout yemba et ratati bon wana nzambe muta on a ngana tout nos que lelo ozara toujours ouvert que musicien mo nga ça nzembo album na ye alukio pona moi texte parce que banzembo le roi ba recours banzembo le roi ba maria banzembo le roi la oza banzembo belé na musu na boya rotanga botamsu yo lo ba na TVT mais na ka déjà ba chana yo donc neto fandi boy Vincent gimbo la pesa yo Vincent eza ngai mo mabe poni
Prenez Gimbolo, c'est qui veut. Ah, Vincent. En fait, sincèrement, j'ai du respect pour vous. Merci. J'ai vraiment du respect pour nous. Donc, yango moni souci na biso ali na oloba mi maraba nzembo pour na bi yango mte ça la force ya ba artiste. Donc vraiment d'être fondé au musala eleka. Très bien. Nazo soutenir ba jeune. Oza ouvert. La musicien tour dans la pose que à celle l'écriture na yo, à celle la texte na yo, oza ouvert. Premier ali. Soit 50 numéro on appelle ça. Après mes até numéro là pas te belé. Bon lugaye, bato bo ça album lelo parce que to comme la première banzembo wana fona lo ba vérité. Ba musicien mi ba comme mon abena misinzembo ça li succès 3 mois après limo nango. Parce que nous le bil comme il y a texte na contenu dans le problème parce que ba bino comme boza vivant, ba jeune bazo bimalelo, faut ba luka bino. Moni contenu ezali. Connaissez le mot recours, ti lelo dans succès. Donc Marie ça la succès. Contenu parce que lo que ça la contenu. Libala bomba na bolingo compliqué oh chérie yo 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 na koko kate po libala bomba na mama libala bomba na bolingo partager oh chérie yo 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 elinzembo ave maya ula mayonyo ayemba ojo tala ndenge de grand compositeur contenu ba Doudou ba Ousmane donc contenu Azara vivant avion takufa donc ayemba banzembo bakosasanga mwana moto lokola tababandinga motema mwanga mozoki bane kolikwelinga ye mtasala mayaula mayoni donc contenir ya mtesa la force ya œuvre quel que soit temps ole œuvre kita et tombola mais so banzembo ezate lelo ba succès eza pour na saison eza pour na période on comprend mais nzembo eza pour na période te so eza danger. Les lots banzim loka ba verre cassé ou kada texte sa chanson verre cassé. Donc ceux qui résonnent mais en a quatre minutes na ayemba ki ndenge nini. Donc yango tozo pesa conseil ba o ba ozala mayele ba lo ba bugi solo ba bien. Parce que le but succès cause à les sili yo pour la limba. Mo posant na nzembo mo tezo défendre. Remarquez tata mikoto atambo ba ba nini voyage. Voyage nzembo. C'est là on a 30 remix. Voilà. Au to bali kama recto verso. Contenu. Comment la rapé boé ezara wana babiloko na tengala linga kutu ba matalana te ya ko welisa ke lo tout ce komi abeka bo gis mutasala ngote koma fo et comme na mona ba na fait de l'amour ozala ba chant na mona batu ba tambusa sango na komino mi amour ezala bo gis yanga te ya veriko ni amour eza vient na mo veriko akufa maintenant na ba une chant na eti nani vieux Arangela Fali album de souvenir nani ve Maika natala ki ngeza yete za veriko oh Chavi mai mi amo il a confirmé par natala lobi ke chana ye pap nani ba kuna sasem kape natala ki ngo eza yete za veriko yem ta pesa ve beaucoup nzema tutu kamuke yem na pesa ve beaucoup nzema nani témoin olingi na mona bwale kaka poya bolingo yem ta pesa ve beaucoup nzema yo kuna sanko eba anganga mambu mingi comme ni veriko bravo Kati yem ta pesa ve beaucoup nzembo na asali nini pona koma mopaya na motema nayo donc ezali ya veriko apesa ve beaucoup banzembo ebele donc na sens wana bon donc mi amour eza ya Maika Munate tamso ali compositeur ya mélodie ya te musique en général tamsusu mais na ndenge texte eza yete mutayebisanga yango veriko akufa ye muta apesa nzemo mona ave jana na ebima na ve beaucoup parapluie donc ye muta pesa ba nzemo wana OK na ngai pe na poser question moko par rapport ya vidéo moko ya émission moko total qui a maître Gims qui nous a expliqué cause ya rencontre na ye na Bill Gates et pour la vaccin et puis il a refusé pour na lobby a jamais contribuer na makamon impression en tant que congolais donc nous avons très très touché ya monaki mboka quand même ils en a ba Mandela ils en a ba Etienne Tshisekedi ils en a ba Félix Tshisekedi ya ndengwana ils en a ba Thomas Sankara ils en a ba Kwame Nkrumah donc mboka ils en a ba Martin Luther King donc il fanda yi mukomo Martin Luther King il fanda yi mukomo moi Simon ba bien aux États-Unis des ala soki ka bino bo fa ba noa bokoti bis o mato kita soki kaka mundela koti foti que les places Mundela Côte il faut que les places. Mukolomo wa utaki musana 17h fatigue danger les kaki. Tellement fatigue les kaki azo sambela nzambe nanga awa mani na fandi ezala ka noir muta kota.
mundele akota te pona tikele place komona ka fani tanga na sisi prière ta mona porte fungwami mundele akoti ayeli boso na yebisa bi oh ozomona te que yo faut sala nini dans le sens que faut tellement tike na place babolimbisa yebisa bina to lembi bino ngala uti musala musika na tike lo place le pena so bobomanga ba vivre voiture la bakena uti na police ba mati ba kitisi eti ba sambisi ya lokuta prison lobi na tongo Martin Luther King ayo kisango à comprendre que 70% de matabis c'est ba noir donc fais à la noire à partir à l'auto boycotter ba bis surtout ba noir ba o matate to matel sous biste ba boycottant 3 jours 4 jours 5e jour loi ekoi à partir d'aujourd'hui to matato kita donc noir azali sous na droit ya kotike la mundele plasté tala na bamboka ndengwana bato ba osala ba idéologie ndengwana donc les gens comme maître Gims oyebi kaza na mbongo azana ba avion azana confort mais Bill Gates a bengi pour basala nini ya vaccin ezali pona ko bomisa bana ba congolais offre ya ndengwa tango ba bengi ye c'est la vérité oka makamwa liboso na basango to mona ngo eza lokuta mais basala rango bongo pona ko bomisa bana ya batu alors ce que va pesa maître Gims mbongo ba osani bon pesa ye ba mbongo oyo eleki oyo ya po Bill Gates ana la bien tant biso to mona ke oza congolais ndeko na biso tondi maluka za maître Gims mais ya boy ndenga boya ki offre ya Brigitte Macron na Macron parce que Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique mobimba poni bosala kuna te kana Congo eza na ba guerre na ba est obo ki pakate bobo bisa suba na ba congolais yango na boy aza héros national oyebi bambula mo elekaki na France ba pesa ki ba pilule moko na idée que protéger basi mais bana o basi wana babotaki babolimbisi bana wana bakomaki neti stérile babotra lisusu te bana na bakomaki ko accuser ba gouvernement français na sens que tokomi boeliko na bino po ba pesaka ba mama na bango ba pilule mais ba pilule on les a pour komisa bana wana ba stérile c'est la même chose nous monaki makambo ya Tchernobyl na IRSS et comme ça et ça là ba radioactif batu na secteur na bazala lisusu te ko secteur mo ya ba animal moko sauvage batu côté na ba bota katelo ko neti yakini Nagasaki ya Japon likolo wa makambo ndengwana alors surtout kuta na ba congolais no ko ba maître Gims baza ba héros national amitali confort na été so ezala ki ba congolais misusu o biso to yebi ya mama talana balingaki bandi ma popso ba congolais vénérer toujours bango ba comme na ba Bill Gates mais dans ozana on a droit que malédiction liwa ekota ngona ba congolais moyo gagner à quoi ça sert na yo congolais on ne cause ba offre ngona pour intérêt mo personnel positionnement mais bande kono ba kufa lelo batebele ba ebite que na États-Unis ba vaccin yo sala ba dégâts covid tozwaki ba yaki na oka que za covid ba surtout mais ba bomisi combien de personnes donc ceux qui mettent Gims à sedaki lelo to mona ke nini ba yeko sala campagne moka polio mais tout wana utilité ni ali antichrist ali marque à la bête pona ko bomisa bana na biso tozana bana ya ba sœur kuna tozana bana ba grand frère tozana bana ya bandeko tout congolais tozana ndeko na biso mais tala à cause ya leadership ya maître Gims ezana clairvoyance o ezali na ténacité o ezana vision a boyango mais lelo maître Gims wana bat ba ebité tango azo dénoncer bat lokola ba Bill Gates azana danger on comprend donc azana danger parce que bato ba leki na ba lobbying ba leki na ba possibilité ko kangele ba porte et kangele ba porte mais oui mais ya tali wana te ya za lokola neti Moïse ba proposa ki ya za la roi ya Égypte mais à cause ya ko découvrir kazali juif a préféré tika offre wana atika royaume ya Égypte à kota ko soutenir peuple na lokola maître Gims quel risque a telemela ki liboso Macron na Brigitte si quoi telemela sous Bill Gates oh bazana ba 100 milliards de dollars américains yekuta ta na pénété mais ndimi ko boya offre wana congolais bisika tozali beaucoup prier pour nae beaucoup ko soutenir pour biso mais a telemela Brigitte na Macron mazara pire mister ya mwasi ya nani ya Sarkozy te wana za makamususu ah OK wana makamususu ba peka ya non
moi ça Sarkozy azala na période européenne bato na est bando kufa mais tu vois problème parce que tous ba camarades na yo yé moi si à Sarkozy azana doit décider na makamwa te pas mindele a participer pe belé na ba de mon bobali azaki moi ça Sarkozy mais Gims na ye to bi ke ba pire donc voilà on faut débattre logique na ngeza liboy okoyi ko sala camaraderie na mutu mobo mais ta ba pesio bombo ko boka na Congo ndimi to boy te wa sali na pona Gibit Gate en tout cas mais c'est parce que mutu musu sali bo dans la relation ta musu mutu aza fanatique à musique na mais te komi makamwa Congo ngana sina nginda bande kuna bazo kufa kuna nandi malisuko yana maladi oya liwa satana kuna il faut te féliciter Vincent te féliciter bravo l'artiste sincèrement te féliciter Bogis mon père ma Solano za relengi forme selon le bezaramo belé mengonga tozo courir derrière yango je pense que comme tozo ya na biso tozo ata au solo là mais na bi déjà que moi débat mo rebima na émission la biso mi balé la dossier moro mais na tiki yango na tiki public non ça veut dire moni ba te belé ba comprendre démarche à Bogis mal dans démarche na ngaya makasi ezali ke composition bato ba vendre la texte ba musicien nyo soto moni batika na planète na mindele na batu mwindu ezaka ba texte et tinga lona tunaka bola sikola kisanga nzembo moko ya Beyoncé oyo ça succès lokola all day kat oyi Marvin Gaye asala nzembo ne mobo ya mystique et beta kaboy akufa metile le sala banzembo mo ya nzembo ya Julie Clézia ezalaka na amour ezalaka toujours un perdant donc cela veut dire banzembo bato ba grand Calais ba papa Taboulé ba papa Franco ba papa Lutumba ba grand Calais o chelinga loboko na litama o lokolo yo kinga na sabo tamaro ba pamba banzembo ko aneti félicité mwana mosi suka boteme banzembo ne soto ezala pona ba texte et retour le peut-être temps entre mers c'est-à-dire que période dans la musicien bazala qui a ba mort le musique comme tellement belé donc les gens ont tendance à chercher toujours quelque chose de nouveau. Non, texte ko tchango na musique nyo c'est le ko neti mai texte za lokola mai. Okola mbango na biloko tout okolo bateke temps évolué, technologie évolué, mai eza sous na valeur te, mai mo eto mbango ma desuto pondo ezate. Non, texte za lokola toza ba sujet ebelé, texte za lokola mai. Texte za lokola souffle de vie. Pour vivre faut texte, faut contenu, faut loi. On comprend? Donc texte c'est ça beaucoup parce que ceux qui le texte c'est ça tu as na mubulu to za na jungle texte ne muté ba reconnaître que au figure à Vincent on comprend parce que ba ko iko peksa ko mela kokate fantate maintenant docteur ni ça sala kisi que papa yo za do mela mai te pourtant zo mela mai ezo komiso munene tezo matisa yo secret tezo pesa tension rien donc ceux qui texte c'est ça tous les musiciens te pour succès wana ya yotika la temps. Dans l'époque, nous surtout la planète, les musiciens bazala basala ba succès. Yangozo mo le bino makambu ya ba Mandela. Poso atali Mandela bazo parler na mingité pour combattre président, bazo parler na pas 27 ans de prison. Vous comprenez? Tabalo ba théorème de Pythagore, on a triangle wana. Tabalo ba Albert Einstein. Donc cela veut dire tala mutoko la Pelé. Donc Brésil a besoin il y a des noirs na vie à Brésil mobimba il a besoin des noirs tout le monde il a besoin de goudron pour na sala macadam il a besoin de Pelé donc quand ça que mboka ba mindele ba nini mindele ba boyi racisme n'importe quoi il y a na 1960 66 racisme makasi ba bengi Pelé roi ya football ba boyi ko quand ça que aza noir donc Brésil il a besoin de des noirs goudron pour nous sala nzela na roi Pelé à cause ya nini ya talent ya musala de loke ko compte la mutu lobi na bambula mo komita sunzama memio na ba 80 et quelques aux artistes et musiciens mais quand même aux le lope fier na ba musiciens européens à génération nous on appelle que banzemo na bango et bima qui essaie pe ba 10 12 15 ans mais batu bazo yemba ngo kaka ezali menga siko quand même fier na zo tala ka ba musicien na pe na bimisa nzemo na ba na boite mais na zo compter na ngote il faut to zero moni banzemo ba masu e konana yi banzemo a père na biso mobi ke biso lo to bina yango yoka Sylvain Ngonga Nzambeza et on habite autour moi quand même ezala banzemo opeza na bonne voix ko ça pe ba ezali mais ça mukie par rapport ya ba combo par rapport ya marketing parce que marketing
lelo yebisanga ne to fa na yo Alexandre neti banze moni na mi balo yo yebi mona ke kendara bien ndo beza mukia ekendara bien ah mais ça na wana na cause parce que banzembo ya ba jeune pe belé ça il ba succès mais cela veut dire il faut to tikana nous tampon na bibongo soko tali lelo ba to ba ve Madilou ba mère Bilabel ba papa Taboulé ba papa Franco ba na porte parole te bazana bat balobela bango te na bat fête on est ne boza pardon bo tsanze ma ve Madilou ko ne boza bo tsanze mo ya papa Taboulé ko mobi que chaque jour to ka banzemo na bango ngai ko ite buya na sambwe donc cela veut dire contenir donc yango mte ko soutenir Vincent to ko sabatute succès mutu moko te vine mo moza na succès na période de succès mamuto au sale aussi mais ce succès là lisusu te ba to komi ko contrôler oti et dans ba artiste mususu pe ba betaki awa ba kalate ba sala pe ba gangenge mais so lukia za nzembo te ta ba ota makama discothèque nzembo na yo nini OK yango moni lelo ata ba placer ba tout ceux qui 400 ata comme so abi ba sa liste ya 10 personnes moko o bazana banzembo ya danger ba bimana lutumba sima ko welela ke na premier Taboulé ko welela na premier mututela ko welela mais ba tumususu ba oyate eboka yebi ke nzembo na ba ko comparer ngote na nzembo papa lutumba. Voilà, merci beaucoup Bogis Popema, je pense qu'on aura le temps à la sous prochainement. Prise de conscience. Voilà. C'est va vendre la mini texte succès les caca. Succès les caca banzemo etika la. Voilà, très bien. Opesa bambote na nani to si ça na biso. Opesa bambote to na Zifio Tunani, les dollars bivor motema ya mama Zizi na Tunani Gisanga donc vraiment maman sociale bambote to na bino couple Tunani ya Zifio. Mbote to na pasteur Alain Kitete, grand frère propre. Motema maman Laurette qui t'était témoin na bino angwana mbote tona yo na ancien Guy Fomana maman Natacha ya José Bicento na pesi ya José Ike Matembele motema ma mère Mine Mbuku maman Mokonzi na pesi Cheribet Tanzambi les descendants na pesi Seti Mbokolo la famille sacrée na pesi Gauthier Bazamba na pesi Ambasi Kisula donc na pesi restaurant Bandaka na lieu pa ya Engambe ya Mputu. Donc on appelle si Jerry Kiaro, Bambote trop, on appelle si Papito Kindoudi, Bambote trop, vraiment tous ensemble. Voilà. Donc merci beaucoup Bogis Popema, Odilo Mampouya, Mbote Nayo, Docteur Archelon Moutinda, Grevistros Diama, Mbote Nayo, et puis na Mimi Toumene, place aux na Bolimbisa, maman langa Mimi Itoumene, place aux à niveau ya Belgique, na pe son Mbote Belé, et merci nanga na Babi, tant que tous à Bisso Nyoso. Aux la Belgique, aux un événement là, mariage, anniversaire, c'est-à-dire et le retour de ça là, il y a kitoko, il y a bien besoin d'immortaliser le ango et les capena bien makasi. En tout cas, les références et Zara Rapa ya mutu moko. Bonjour à maté donc Gilles va donc tonton Gilles va. Si vous contactez numéro na ya téléphone ezali bongo plus 32 470 64 21 46. C'est-à-dire si vous bengi ya royawana pour côté prise de vie, montage, mariage, anniversaire, célébration, tout vos alango, en tout cas, vous allez bon satisfait. Merci Nabogis pour notre temps pour partager et Nabane retour au Koutani prochainement. Bye. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Karen, Babende ba marié basi ba bili. Tamponi, c'est bien mon nyonso mon ami. Ok, fais-tu bonne là? Là c'est pas côté ni. T'es carré. Ok, fais-tu bonne là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe, mounou, akosokono c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours.
La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, na actualité. La voix du peuple, maman na